Kamba matanga ezali kamundu d'abord résister te ndengana koma déjà 11h mais le fali na bali koma zozo bisalizi na bina kende kuna zweni toyebo isali pasi pona tiko no sola bien on est penza pour sola so bina moya yani il faut tous attendre 5 minutes à l'issue ya liwa eza nzela mutu nyonso tokomboya nyonso na se ya moyo na lwa toboya parce que tu as une disponibilité tout le monde bateau malade. S'il s'agit de signer un pacte avec le diable pour te moto à le pouvoir, moi je fais le son. Continue comme le bateau, l'association Babini, aimons-nous vivants. Tant nous avons envie. Le but de nous attendre le pays, maman Lise, maman Denise, Babini. peut-être na chaîne bien na monde na mone pour la matanga te nazalaka déjà sauf que likambo matanga ezali kamundu d'abord résister te ndengana koma déjà 11h mais le fali na bali koma zozo bisalizi na bina kende kuna zweni toyebo isali pasi pona tiko no sola bien on est penza pour sola so bina moya yani il faut tous attendre 5 minutes à l'issue ya liwa eza nzela mutu nyonso tokomboya nyonso na se ya moyo na lwa toboya ekoki na mote po toza nango a chaque fois tozosala pa na biso towana liwa tovandi bo towana liwa siko liwa eza likambo ya nzambe na moto ye moko ntango nzambe adeside moto akoboya te quelle que soit maladie quelle que soit circonstance nyonso nzambe apermeta so nzambe apermete te cheko alinga kufa te parce que maladie oyo ebomi cheko eza na bato mosusu babika nango lelo bakoma otémoigne moni na nzambe lo yango kana likambo ya liwa eyebika nzambe yeno malade yango koyebisa bato soki eza maladi nini mpo bato mosusu eza malaria to tifo bato baocomprendre te siko eza maladi nini oyo ndeko na biso chiko akufeli bon maladi nga déjà nalinga ko question wana te na matanga moto apose nga ke akufi na maladi nini ce qui est vrai mon frère ne plus aza suna bobo ete asa kufi toloba maladi ebomi to maladi ebomi epi elamusa cheko te cheko akufi antipeskizenga nga mpena nakokaa batuna nga te akufi na nini nga nayebaka na matanga moto akufi otonga peut-être nayoki ndenge nini mpo naa na pasi ya cheko aza te donc ekeswa nini akufi cheko aza te maladi yango ebikisa mpe bato eboma mpe bato mosusu na ngambo ya cheko nzambe apréféré akina maladi ebomi ye ya motu ya cheko aza te ozonga te ça interview de cela après tout ça on a matanga lelo yo ndeko na biso cheko akufi oyo ngaka mingi akufi est-ce que ça mec yo utonné na deux places moko kubanda cheko akufaki to na bademi mingi ava cheko kufa vandaki visite musolaki naye non parce que j'étais vraiment empêché na basanga cheko il a été en projet voilà yokaki bon tellement la monaki azaki na bonne fois pour le monaki na télé na des assez des années ba rumeur après le pays lelo na moni ba publier Audrey Moïse na groupe ça publier c'est quoi ça bengi ya bina oui
effectivement la prince Mwamba mais ici là qui il a que ne coûte pas là-bas bon ça va c'est ça maman ça là donc voilà ça il a pas si makasi c'est qui les abonnés nous allons lancer là-bas comédie non est-ce que tu as une côté là disponibilité mon bonité tout le monde bateau wana pour ça la babilo pour le tirer ba poisson pour qu'il y ait malade c'est ça il faut que le kabango il n'y a jamais eu de fumée sans fait à ce qui paraît toi tu es lié poison alors parmi mon corps il y a corporation c'est vrai que on a la vérité donc au moins s'il s'agit de signer un pacte avec le diable autour de Marabona moi je le fais autour de Marabona parce que les allons tcheko pe yasuka bande lobini s'il s'agit de signer un pacte avec le diable autour de moto salé le bois moi je fais le so expliquer na lingala na batman so ba bi français to bi en français parce que plutôt de lingala ba le bili ba oyiba le jour ya suka beaucoup na bien tcheko ça na nzela tukutana na matongi na matongi tukutana na bino ngaso ke tournage na bika pe na ke tournage mais ils a depuis moi poulet hein donc moi passé que moi mais nous ni sala ki tcheko poison ndenge tozoloba mais na temps mongo tcheko comme on senga même lisunu pour l'hôpital les artistes comédiens pour les malades qui vont se faire ça papa on continue comme on le bâtiment on le bâtiment l'association belé à l'hôpital l'association belé pour ne pas citer le nom à l'hôpital babini et nous vivons tant nous avons envie le bino bodinga ka tant to ko fa le pays maman Liv maman Denise babini ça bon non ngai soki tiko a singa partir ndeti ya comment Chaka Congo ngana ba pona za groupe moko ya Chaka Congo ngana sauver notre culture ngenge na yiba mais ngai ba SOS tiko na mwa woni te pour écouter na bonne foi na bino c'est que ça nous coule na bonne que tout alors exprimer voilà ce qu'il y a bien fait c'est comme ça. Mais pourquoi il y a cosa na kata kupa communauté que écoute ya Chaka Congo pourquoi non on a côté la groupe il y a déjà sauver notre culture bon il y a des musiciens NTPC alors pourquoi ça a été pas côté il y a pas communauté pour aller bien côté ah bon ah bon même si c'est quoi c'est parce qu'il y a la corporation papa parole de Tcheko c'est parler de nous quoi voilà notre famille ça nous interview na matanga ya biso mo apopati je crois eza Diana Makila telemelaki et comme ya Sodom et Gomorrhe na monde to pe na corporation na bino baptiste comédien lelo et le mot de combination bizarre de tout le monde est comité na ba poison donc comme ko banisa poison banda ko te te banda ki avant makambo wana ya on a showbiz avant yango ezali déjà na biso biso ba artiste comédien to samu te mama pe yango na si bomona ngapena na ba lisanga mo te ngana za ngana kaka ngana nzambe na ngaba koko ngaba muloko wana te donc muloko mon frère to luka to sala de mission au poser la question ndengoli mais voilà bien pour répondre on a rappelé parce que mira mais on a besoin de répondre question c'est on a répondre mais attends pas comprendre c'est ça mais pour ça attendre sur celui qui te répond donc c'est comme ça bonne humeur voilà la
Koko ebomi eza mutu atikala même pas koleka ni na famille Tieko ni na groupe na ye ni na hôpital place Tieko azalaki po ayeba ndeko artiste comédien azobela nini les bango batili ba question donc naza réponse en fait ça bango parce que Tieko azwi temps mulai na maladie donc mutu aza na bolingo alekaki akende kotala ye ayebaki lo nini ememi na dina. Voilà, merci beaucoup. Et pas la nouvelle comédie, parce que les gens est-ce que nous avons fait quoi assistance il y a une autre comédie. Déjà pour expliquer que la comédie va dans la bolingoté ou n'est pas passe. Pour expliquer ça passe. Na éviter bolingo va déclarer la comédie va dans la langue. So comédien abali muninga comédien va publier. So comédien bimina ndekone comédien ba tche bango grignotage. So comédien akanga mina comédien nemi balinganité. Donc biso mo ba artiste comédien to yeba lisute photo ça nini pour nous convaincre bato. Bolingo bato ba lukela biso bango ndefu ba yopesa biso ko biso mo to za na bolingo na biso. So nga nazo ya otala Tieko fona benga presse nyoso ote na ki otala Tieko te. Donc so pe na ki otala ye et les gars entre ngana ye to entre ngana ba acteur na ye to entre ngana famille na ye. Donc eza pe na comédien moko te fois sangana na comédien mususu to tshai déjà groupe ya SOS pona Tieko ko assistant mo photo assistant abatu ndenge ni ba me ko yebisa biso. Mais ba comédien tozala na bolingo pona bomona ebembe ya comédien ata moko te e umeli na morgue parce que mbongo bimisi ça na ekomate. Non tout le monde était comédien moko boye balaxi na internet to na information que bakangi na hôpital parce que mbongo bimisi ça na ekomate. Donc c'est que to sungana ka c'est que tozala na bolingo. Voilà, personnellement Jérémy Chabani bandi ko baza ebili. Yo mokondo zawa. Vous ba mini Tieko za kinna ne tona parler en comédie beaucoup tana ni ko ba souvenir ni za ngati matin. Tokutana ne ba mbala o mbala me ezalika na cadre musala kobeta lisolo na ye en dehors ya musala na ozanga makambo loba na yo loba pamba donc en dehors ya musala totikala ko staffer te totikala ko melate parce que tozala ba dité tozala ba musique ça fait que je respectais beaucoup peu à son âme et puis et ça là que tokutana na ba tournage et lora ndo pesa nga plus ezalika conseil wana ku ezalaki avant kombo mata ezalaki na nozo na début azo expliquer yo que non kendeka malembe tambola malembe okokoma et tout si lelo nzamba sali tokomi place tokomi donc en dehors ya musala totikala okuta na été témoignage ya malamu o na garder na ye ezaka na kati ya musala na ba conseil o apesaka pe o apesanga moko personnellement le témoignage ya bien o na garder na ye yango Lelo yo mama poisson etamboli ikota na ba comédien ni o koloba na comédien to ba okela na poisson o ya kufa ya wana seke tungo ebisanga Tieko kufina poisson lokwa naza na information sur te nga mpe na batielanga poisson te nanu mpe mutu moko azala pembeni na nga ta kufi na poisson donc mpona reconnaître ke bacomédien batiela na poisson eza mwa pasi donc information oyebaki ndeko na biso Tieko akufi na poisson nayoki yango ka awa nayeba ete nga nayebaki abelaki comme tel et puis voilà nzambe ye moko ayebi ndenge abongisa makambo azwi ame na ye
akena ye kopema mpe asana parce que ça va essayer que alors respecter mingi ntango azalaki na bomoi et puis tocontinue kaka korespecte mémoire na ye kobeta lisolo ya eloko ebomi ye esimbi poison on dirait na omemama na monde mo eza mwa glissant trop na okoka vraiment koévolue na abela musika miss Cheko bibitinga imeka. Cheko ta musika hii Cheko. Wezalanga Cheko papa jati. Cheko papa jati. Cheko bibitinga la balabala Cheko. Atabela ngai. Tozali nini ya. Cheko poño sala soko Weza Cheko. Papa Jati nanga. Ata moninga wapya wabele nanga. Cheko nanga ye. Cheko na ye. Cheko nga ye ya. Tabelanga. Zaki makasi mais kaka kosola conforter kopesa ye mwa encouragement et après eza pasi bandeko na nga bacongolais ntango tozosala na biloko ya ndenge wana totieli moninga poison tozobénéficie nini na nsima Cheko azalaki na nini Cheko azwaki eloko nini asalaki nini mpo amérite acte ya ndenge wana donc mpe Cheko ayebaki moto asalaki ebongo toyokaki keza moto moko bandoleka na chaîne ensemble na TVS1 en tout cas Cheko ayebaki moto asalaki bref Cheko ayebisaki nga mpe Cheko asololaki na ngala ayebaki moto asalaki ndenge wana toza na télévision quand même mais eloko kaka na oloba eza esengo te parce que ndenge Cheko akufi lelo boye mpona mwasi na jeune âge boye nayebi te mais na jeune âge boye nandimi te ke batan oyo Cheko alinga avanda na se yango oyo bazwi yango batie pa ndeko oyo asalaki nandimi mpe teke babiloko oyo Cheko alingaki azwa lokola bénéfice to lokola babien na se ya moi oyo bazwi yango bapesi na ndeko asalaki boye donc eza pasi tozolela Cheko ekosala mpasi nini na mokolo posa koloba me koloba nini estce oza na bapreuve soki nalobi lelo pardon Chic pardon bakotuna yango tolance yango yango yo mpo olingo olobisanga zonisa micro pardon fo nazonga estce mpona cameraman kibumba ngai posa koloba me nalingi natuna likambo yango nani moto yango nani oyo lelo oyo tomoni mwana mboka Cheko rejete tout me moto atyelaki na poison wana est ce que okopesa ata moko basini te bayeba mpo akoki kotyela mpe bato mosusu bapoison mpe tokufi biso nyonso est ce que okoyeba ata mwa bapoint moko boye tokodetecte facilement yo ozolobaki akoki kotyela bato ta mosusu atya na ye deja omoi teke Cheko atiaki lobi te atiaka kala mais motu mpe akozala azovivre yango wana Cheko apesaka message moko abi yo ndeko artiste place ozali e ozala malamu osala test ya poison artiste nyonso azotala sala test ya poison mpona koyeba kodétermine estce esi ekomeli yo to nano ekomeli yo te parce que ezwaki temps mpo ebanda kosala Cheko ndenge wana peut-être mpe ndeko wana si atiela yo eloko nga alingi naloba omoni lelo toye tobandi koya deja baartiste babandi koya tokoya mpe ebele awa misusu mpe bazoya lelo mpo bakóma mpe na bachaîne ya YouTube biso baartiste bakoya bati bafixe bakamera avant bazali koboya kosala na biso baémission babi bino bato ya YouTube mais lelo bango nyonso mpe bakóma na bachaîne ya YouTube donc bakóma mpe bato ya YouTube bakoya mpona profit ya image wana c'est bien mais na moment oyo ndeko na biso azalaki kobela azosenga SOS abandi kosala baémission banda temps nini Chic osala na émission nga nasali na émission je pense na kozala ata mosusu moto ya liboso nasalaki na émission esali ke baémission esalemi mais réaction nini ezalaki après baémission wana nayoki ene moko azolobaki
abi Tcheko aza makasi malgré malade na ye mais asali ba émission ebele pour natali plus de 20 émissions na ye. Oui, certainement tali plus de 20 émissions na ye. Mais réaction na ezaki ni ta motaki deuxième émission. Ndeko azaki ko souffrir, azo manquer tam sous pas ça l'opération, asala eloko bo asala examen bona HJ. Ezaki te, mais lelo to tonda awa, lelo to lukas ko to sa cotisation pour to yo pesa. Tozo yo pesa nani mo wei to tozo yo pesa mutu pa bika azala bo. Lelo baninga mususu pe bazobela. Lobi to beta ili solo oyo avant corps ya Mélodie et na Kinshasa. To beti li solo ya Mélodie to bi lelo Mélodie akufi. Mais moko azali aza malade. Est-ce que tous là akufa pour tout ça la peine de tout ça là na Mélodie to se mobiliser to ke na cinquantenaire tam so ebembe lelo corps ezana kankokolo. Oui, certes famille ba momo pe ba bigi ba tchaki na kankokolo provisoirement ba okende ko na cinquantenaire parce que cinquantenaire place ezalaki. Mais lelo ezarape ezana hôpital ni to longola ngokuna eke na cinquantenaire. Oui, tozo zo banini wana. Oui, lelo tozo biso ba congolais tozo souffrir pour na lelo mo to lingi biso moko toza likolo baninga nyoso baza na. Quand baninga ba na se yeba ki ozano ka mobola po bango nyoso ba bando benga. Ata famille na bino bandeko botala biso na famille yo moko ka mutolinga so basali bayaka osenga pana yeba ki ozano ka mobolo zwa te. Muto azwa atombwa makana baninga nyoso. Soko tombwa mibino nyoso za déranger te. Tant yo zo za likolo yo moko nièce na yo azoya olela. Neve na yo azoya olela, petit frère no azoya olela. Osalani, osalelo hotel. Botombwana na famille, botombwana na baninga, biso pe ba artiste to mata biso nyoso. To so ko tikali bino moko likolo baninga na se art ya Congo ekende liboso te. Ba Nigeria to mona rata artiste azo bimasika. Azo koma na niveau moko bozo permettre bango nyoso baza na possibilité de faire quelque chose. Soki eza na cotisation moko akosala quelque chose. Lelo soki cotisation ba artiste eza na batu moke ba osala contribution. Pona ni parce que baninga ata ba o bakendaka pa ya ba mécène banini bafinaka baninga mosusu. C'est méchant. Lelo sikoyo tuti ko perdre Tcheko. To perdre Tcheko pona nini? Akokai kozwa basoin approprié ndenge ya la rata msu ba politicien na biso soka beli to soka za na makala asengi liberté provisoire pour que kozwa basoin approprié. Ba politicien ba boyi ko sala ba hôpital malonga awa po bango ba kenda kozwa basoin approprié libanda. Et biso ba pauvre congolais, biso ba congolais to kufara na ba soin ya malonga te awa na mboka awa. Pourquoi bango faut ba kenda kuna? Ba kenda kozwa basoin approprié. Baningo pe bozala na possibilité ya obeta ta ba porte likolo boko kai po obeta porte ndeko na biso pas obation appropriée. Vraiment c'est méchant na part ya ba artiste comédien parce que tozui eloko ya Tcheko na retard makasi. Oui, certes ba réunion comme ina ngo osalema mais tosali yango na retard. Tozwa ki information avant tosali yango na retard. Kilo. To sali yango na retard, c'est méchant na part na. Merci mon amboka Kibo.